yangali ndenge nini poko kana papa no ya pasi bon na bano ba bibisi en tout cas na ba kombo na bato akala en tout cas na ko mona vidéo loin sai la die sobe via Gabriel mama top hein yasi suko bimio bibo leo ngala komi buibui okuma buibui te buibui ya kote ya buibui wana sibo wana libanga la molini tesa lo bimim no saidi ke Aida msala lo buibui même te Aida azwa buibui te Aida bima ndenge na samara nani DJ aye malamo nzamba pesa tielo bokwa bima hein ba mobiki sibaye ndeti mo papa lianza kena ngamula bila bangala kuna abimisi pena ba lianza en tout cas vu de loin ba fleur na bokeli ba fleur sika zali hein avant bana en tout cas nzamba pambola en tout cas na baxé ba fleur susu po atombola komona vu de loin ne saka ngesengo ayunani na monde à théâtre eloko simba ka moto ezana na liboso respect nano répétition na kokima ka répétition te kanga mesika moko leo na kokeki sasa na komata camion esobe ya pakalowi ya sai na mati pe liboso na tielo bobi a uki angola camion yango lendi na mati 77 na chaka journal lendi po mikolo etikali mwana akele ngoluka vina ye po na engagé moto na salaire te toko kwa biso surtout to sali CD to tek to sali barbecue to kabali moke ndengwana na boko bloquer bango te na bandaka 10h ti 16h ngona ngo papa botinga na mama Joseph Jeff nani Jeff tadi le tete la Jeff kuseya kukukila ndala ka mongala te na ka moto ba ndundu 100%. Ndele siko benda ka. OK. Soki lelo pona zala boy. Na bimisa tonalité oyo. Eza ba buse. Debuzo akeke butuwe yakwe yoka masuwa kokolo zano ae wanae elina ae wanae anjabeta mais papa suka galinga donc yango la kendaka yango wana okiro ke toko bouger donc c'est que vie ah boko bien suba bata mama tolo mais tango yo moni papa zoka koloka félicité nga betela ko maboko ato kuti na simi mele ya maçon na tie caro c'est que na encourager ne ko ibelo ngona ngolo na chia caro hein na conteneur wana baro wana ngala chia caro ebi mama lwana neza ngala chia caro na matisa brique. Bonjour, bienvenue à vous très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes hein balobi tous abonnés à DKM Flash TV hein DKM Flash TV. Malobi, beau s'abonner massivement. Bienvenue à vous, nos très chers fidèles abonnés. Nous sommes toujours fiers, très contents. Yagoye baki bosana pour Rolanda Rabiso. Hein? Malobi tous la carte à DKM Flash TV. Je crois qu'on a beau mona akapapa balancer DKM Flash TV. Ah oui, c'est quand tu bêta ma solo, il y a artistes comédiens, artistes musiciens, pasteurs, tous oignons. Tous oignons. Tu peux dire merci, hein, Bamina papa, hein, David Kanyama m'a parti aux États-Unis. Tu peux dire Bambote Belé, hein, Balobi Tozana, DKM Flash, tu as pour ça et s'installer en Angola. Donc il vend awa, na bokasi bandeko na biso to rana bango awa barosunga biso. Na sima caméra tous abona aka papo, hein, Arnold Kambulu, tu peux dire Mbote, place aux Ali, tu peux dire Mbote bon na merveille mies la gracieuse, hein, Balobi ngawe ya bino Christopher Mokesho, tout ça na kata DKM Flash TV. Mokolo malo na zabona plaisir ya koyamba moko ya artiste comédien ba o basala bongo lokumu ya art, hein, art ya Congo, art ya Angola, art ya Afrique mobimba. Nazana plaisir ya bongo moko na bango to rozala nai awa, hein, ndebo moni malgré nazana ngamuro na rubenga ye, hein, akokota et puis pour découvrir ye soki ezanani. Tout ça ya hotel mabobi mundela changer chez, hein, rubenga bongo artiste na biso, papa to sana nai akota et tango azokota binomoko bozomona. Oui, je crois que bayebi nde ba moni boye ba comprendre ce tout ça bongo nanani hein mot artiste mbote papa santé ça bien ndongo mona okuma nzambe na lokuma nzambe na mama on y a moto vanda pour assurer hein bino bo santé tout ça bona papa ezoka hein balobi papa ezoka hein yene mto sana ye boyoka ka soro ya bangala wana pena na kati hein papa ezoka to fanda na biso penda aka papa sunga biso
hein ba grand plaisir to ça la yango ya bon artiste munene hein batu ba bengi batu batuni mais papa soka kenda ba msusu kenda tirika ko sanga dianta ba msusu aza soki na lufu ba msusu aza soki wapi yango lelo balobi tozo ye moko hein papa soka papi ozo seka donc avant que les tiriki faut sanga dianta papa ça ko sanga dianta ok nango na ba bidon ou ben na to componente mais nzela tiriki nzela dianta te faut le ko na moto que no futi bio que tiriki ya papa soka santé ça fait pour moi santé malamu ko kapa mi sumote ko déranger nga mais ngolo nzambe nazali biso tozuyo to ebité ba miso amono ndiza kaka accidentellement nde tozuyo na ebito ko yebisa ba ndeko balonda biso na Congo na Poto partout dans le monde entier o yebisa ba ngoni papa soka koma wapi papa soka ba twinga na kati ya Angola naza na kati ya Angola pe na kosala mosala ngai na kosala ba tournage mais mission ngona kosala na kati ya Angola na kubunda malema soki nzamba apamba la tiema loboko na changer sous pays ndenge ba tiriki na geti dans la minute papa soka ngaza misu pe na fo emona mokili mobimba susi na ngango wana dans la minute papa soka za bongo na kati ya Luanda mais quand ndo lobi soki moye monani okeli susu na geti combien d'années déjà papa soka sali ana kati ya Angola OK banda 2013 depuis 2013 au Kota au Bimana na Bimina noté nazali na ko Bimana na Dieu na ko Bimeli fona du maintenant différence ya art ya musabo sala rawo ndenge bana ko sala na Congo na ndenge o sala ndenge o za ala Angola différence dans les différence des réalités ni so ka art ni na na sala na Congo ndenge na ko sala na Angola moi différence ya moi moke pona na ndenge nini kuna to akoleka na TV tango maso na TV mais kotoyo ko sali CD oteki CD eleki sur internet mais qui ça ce que les gars qui on va komono partout mo ki mo ba komona donc ce que comprenez bien arbo sala awa et ça plus pour sali pour graver na CD oteki disque mais ce qu'on a Congo ezaki ba to na TV au félé yango mo lelo mo ba to ça na bino exact c'est ça parce que to bénéficier te tango maso félé moi na ndaka ko li au félé ako moi na ko pas mais na moi ti akele pe moi kelasi fo sali fo na bunda na evre nga moko na ko tuati yango sali na bimi na ina Angola tango na tourner na teki na zuma eloko o bana basi yako po bande ko bana Congo balobi ke beso ka ba limwa baboma ba koma oteka so moto alimwa azala sa mabele akufa soki moto alimwa azala mabele eteke na bomoyi na za bomoyi na limwa te babi soko za sar koko teke lokote sar ko babi sar faut soza courage faut teka sara sara te asara ka maintenant raison o sala ke papi même keke soki na teke keke ya lisumate yuko na za sar ko teka keke te na ko teka na mbato na tombola te na ko teka maintenant eloni sala ke papi zoka otika Congo uyo vanda ana Angola na yakoluka na Congo bana ko zelo rote yango yoka na yakoluka nelo kwa bakilo so bayaka na Angola bayekoluka ngape nekoluka na Congo na banda koluka na Angola sani na koluka soki na kena tigre ko sani na koluka alors message européen ça ba fan no ba olando na Congo ezani ba zelo lisusu te ba réclamer yo mingi papa zoka koya na kufite na bomoyi na bibo ko zela na koluka na bo bangelo ko te na koya na Congo ya biso na koya kami te na ko tourner film ko kene na Congo boko sepela bo bangelo ko te na zala bomoyi eta kenza mena na kainga biso la gaite na koya na Congo grand plaisir ça ya ozana biso na papa zoka soso beta masolo wana to kene mingi na vitesse parce que c'est une actualité ba tana retourner papa zoka kenda wapi ba mise ba artiste comme ndeba kena Angola ba boma cop tout ça boye yango to ngai to yeba to ba information wana maintenant to zonga na nous na eloko ba to ba yebakati papa zoka obandi théâtre na groupe ya nani bato amona papa zoka bima boye ba éviter papa zoka zalara et pas mutu mo ya robombama après oyo bima kote to yebelio to ndenge nini obanda art wana ndeni OK nga art na bandi mutu ala ke singa théâtre za ibara premier tata itok tina to zakala batatu kalombo wa kufa watu ko sala na commune ya Bumbu ba Mirayeza ba Koba ba passer patron ba Ali ba bidenda to ki mwebele to kusala na bango ti na ndenge papa lobeki mbatseke molinga oya ko ngai
oyoyo wa bimisa nga na TV papa na nga pe na bimisa po mokili mobimbe ye bangai eza papa lobe Kimbatseke molinga wa bimisa nga na monde ya TV eza nde Kimbatseke. Maintenant ton papa lobe bimisa kiyo eza na banini ou soit so oyeba na ko ba boy na bandi na monde ya TV mais 1983 83 ok 83 wa to ko na TV. Donc déjà en 80 vous avez papa lobé. Na papa lobé donc na ko le TV. Mais na batana so lié batu ba yebo après. Non, batu ba bakalong ba ko banga pa ya delta te. Pa papa lobé Kimbatseke. Bongo douce matanga sali succès na kisasa. Papa lobé na doucement. Delta za gwa. Papa lobé. Tant papa lobé ke potonde a to ko sala groupe Delta Fox. Maintenant si il y a Delta, histoire on va nini. Est-ce que Delta za mutu oyo yo bendina a ou soit yo ne beaucoup de ne pas lobé tonde. OK. Na Delta ezali boy. Ezana jeune garçon moko to akine na groupe Kimbatseke avant na ngaba. Tanga ye komone kiminga bon. Ako jouer azo kokate. Kimbatseke atalite na role yo. Iko le kabona TVT. Faut que le jeune garçon makasi sa nini. Asa na place obito. Tozala moto moso to ene ya kokuka rolo nde tozoka Delta to ena Delta groupe Kimbatseke tanga sali ba aresi Kimbatseke OK yeyo bala moko etsa nde bazoka Delta ko kuta na groupe ya Kimbatseke po répertoire liboso na répéter na groupe ya Kimbatseke to répéter na Kasavubu tere aso sabo na ngambo bona signé moko ezaka soki signé ngedi bon to répéter na ngai Kimbatseke Mama Bonne Maria na Vemo Beti waya zaka na misoto wela répéter la kolonga to na bandala to comme gosala na batatuka lombo ba ibara allez de lo ibara comme ani major sina denga dete ko yana sima mais siko tant papa loba ke poto bino mutikali yo zo ile bosa Delta France point bosa ka komba Delta tango papa loba ke donc oyaki siko mwana bendana ke ko kwa vina yo Delta ayeko zo likanisa bite yo za na arna nzoto yebani ko za bote na zuli kanisi yaka to sala groupe to lukaba espace na ndenge na yaka biso bato solution bale allez nous voilà yako ya to ko sala papa sima kadiambushi na zoye na baba landu na bon papa c'est job na kota ke na église na tuye lindala na zoye na pharmacie na bazulu wana to yale na ndenge lelo moni groupe Delta ke liboso date moi si à Delta ladi na nifa bango na zo bango na église ya missioni est-ce que tu as ko sambela église ya missioni na mafuta na sayo na yana bango ti na groupe tana yeko ka siko Delta comme kolinga ladi ngabi te ce qui beaucoup pesani ekokufa pour passer la ko yina ngai pour ebibana baba na église habité na lingi na lisikite na zani na lingi na bala okay mutima ngesaki kimia na ndenge la dia bala mama bala na mais double azoe na théâtre ça qui ngese ngwa bala mais ce que monte que bato balobara que Delta Force era groupe ya Delta yemoko d'autres pas bazala raison pourtant ba mona ra combat Delta on mona dit Delta ba mona ra on dirait groupe zaka groupe Delta Force ezaka kombo ya Delta te mais allez tomba direct ye parler du kombo ya Delta Force mais ezaka groupe Delta Force ya yo zo kombo na après boli bosando sana zana kombo nini kombo yeba na comment la ki Jibril abana peka tete na kombo Jibril comment Delta donc yo la ta Delta tant groupe Delta tant to ce kombo groupe Delta Force allez maman parler du combat Delta comme benga Delta allez est-ce qu'elle Delta Force sur la méthode to va papa soka au longo na Delta Force na longwate mais ça un groupe Delta Force même ndenge na zalia na groupe Delta Force on groupe Delta Force depuis 2013 au ça Delta obunda wana ezali ndako na ngeza moto kokolonga ngate donc so songi lelo za na zongi ata na butu na tongo na ko tourner soki na zongi na tongo na ko tourner nani il faut Delta loba parce que Delta mtando bundela groupe yo bundela sous depuis 2013 bon bitumbo nga na bondi ya moke nga bondi tumba monene bobundi na elongo alors o rambo te taba benga ka verambo nde yeyo
yango wana rambo yeyo mais sikoyo tango rambo akokenda komi na Kisasa pe makambo ekobaluka omo ndenge batuna bakotourne mais soki rambo lelo akoti yaya na boka boyambi te na mo Kristo na dendi na bwaki loba bakosante babite théâtre yango ebandi nde sikoyo liseki te dans la minute au théâtre ça non de bakosala na bango mais ça théâtre bakosala nzambe akotombola bakosala mais soki kaka papa kiti bonbon mavandi na ngwende te taba bakanza mavandi na ngwende yo papa grande avandi na ngwende lekele soki na kiti okosanti te basalaka na bango me rambo azongi eloko moko bana kozanga rambo azongi maintenant relation nini oyo ozana au garda na delta est-ce que na minute bosolo toza famille tosololaka famille na bakadi ambuji balindala linda azalia tosololaka na bango toza malamu ibote ya malamu ndenge nini nakoya nakoluka nano naza moya loko po natika pe bana nakokima boko pamba te papa kendaki bokila ye maboko pamba seke afumba ya zamba ndenge alale okangini eloko te wambumbulu parce que depuis 2013 style eloko luka nora ozongo te la nazwi te seke eloko ngo kami te nakozwa yango bane belo sali na ozwi te siko nakoluka te ndenge okoloba na ngai 2013 ye mpo umeli yo te ye mpo okoluka te soko ozwaki mbelo zaka mbeto tiriki yango okoma kuna mbe ero émission na sele na tiriki bon po kami so na ke tiriki pe na okuto kuna tokosala émission omona kosi eza nzela bato nyonso normal po otuna kabisa bopwa nini okima osala boye to ekoluka nga na yo bon ekoluka soki ngongo ekoki ale nakozwa nake kotala bana ok maintenant olinga mpe soka omeka mpe koexplike bandeko bayebaka te ndeni boyevivaka awa bino baartiste comédien na ngola bovivaka ndeni est-ce que bosala mpe banzonzingi na bino bosangisa baartiste nyonso awa to moto moto aza na groupe na ye asala eloko abengisi yo ya kaka otyanga poa to ndeni explike mpe bato bayeba ndeni na ngola en tout cas tofivaka malamu toza mpena ya bomoko libota nyonso koswana ezangaka te baba te moto meme na Kisasa baswanaka libota nyonso place bato bazali makele ezangaka yango te mais tofivaka malamu soki nzonzingi ezali tosunganaka soki lelo etoile asali mwa filme na kobenga ngai ezoka abengi Miraeza abengi Moindo abengi Carlos abengi Nenete abengi Eme abengi Miraeza tosali totourne bilibili mpe azali awa tokotourne mogondo azali tokotourne esili ale tosinganaka bakashete toepole moninga soki mpe tour na nga mpe bakoya basungi ngai mais tozalaka na bomoko tozala moko tozala na bolingo soki moto akoya likambo tokozala na donner ce qu'on a pas tozalaka na bomoko. Mais est-ce que beaucoup tanaka moi réunion oui tosaka ba réunion bon ndeti nako ba bo président biso ya Angola association za Carlos Masamba azali tosaka ba réunion pa aveni na palaka nga na répétaka na matière tosaka ba réunion moto ko souhaiter tosaka ba réunion mais est-ce que l'on me sait que pas si tant tout le monde qui na sur mutuno soyebi yango papa Takinga za icône de moro lobaki wana dali koko ya makambo oyo ole biso na to bandi théâtre te meto ko za Takinga OK c'est ça mais tanga belaki awa epa monaki bandi romsupe soute yaki nango na ndenge pe na artiste mo makambo pe salemba ina ona ndenge na bino mais batebe na Congo balelaki pourquoi papa Takinga azonga na Congo akozane soutien ya gouvernement to ya association mais Takinga oza mboka na ye mais yemoko to ale kabi soki na kufi lelo bakundanga no ner akena taki sasa mais to souhaiter ngo teza nzela nzambe mais Takinga za nano soki na Kisasa ba mo ve Takinga beli soki bali ko sunga bakoko tinda oza malamu mingi bongo sunga moto kaka aza pembeni na bino mais no mosika pesa ka malamu ndenge yoza soko tinela mbana na Congo la bandeko ba sepela te akosepela eza ndenge moko soki ve Takinga ko bela tinda mwala ko koza malamu bino ka mbongo utaka na ngole kita Kisasa kwa ngola dia mango kita kaka ndengwa te soki loko ezali batinda koza malamu mingi mais bandeko ba déclarer balobi ke bandeko na bino pe mususu ya apoto sur la mambo o itaye artiste comédien bale bandeko na bino mingi bandeko basi ba mene vimo ya bien te na Angola ba mususu ba bebise bato ba image awa ayebo ya lingi o ya sali bo do théâtre ngeza rasute ko maka to senga non wana na o ya kolinga na ebi yango te ebongi soki oyoki
keno ko mutu wana na ki olinga ki keno ko tuna yo moko pona ko senga ko senga ya matolo matolo pona ba star yipo za star yipo senga ka matolo ka biso ka ba théâtre so senga nzamba pesa biso ok biso to senga nzamba pesa biso biseke biso ya meto kokani donc moto a différence à to andenge moko to ya pas assez 8 to betie matolo to pas junior to bete matolo pas kadikadi to bete matolo Choucha to bete matolo comme si vous to bete matolo G2 Mercedes to bete matolo donc matolo pona moto nyonso na ko fana be niko pia kabana ba na bengi poto JC mele ngana kokokate JC Faron na kokokate akopesa ale viso ngana kokokate akopesa tozali bato abato detinga na fana pas mettre turbo apesa ngai ndako yo fele soki na extarte ko perdre ndako te abi vanda wana na bio le rote vanda na ti soko kokosu mbongo na OK poto ale OK na lingio kende pa mosusu te vanda c'est où tu peux vendre ça bato en hôtel avandi soko moni ali ngongole ko kiale OK basa pas taba alors matolo za autorisé pour la bisono surtout mais non balobi actuellement biso to sungaka to samba kanzambe pambola bafana biso ne pas bazali bajwa mbongo na vala kuna ida fumo ako rene ida fumo ale na koteli na kepena zwanda mola ponga moto baki nzambe pambola ida fumo ajwa ponga na ko zwanda matinda bana ngai bon alors ngako kotika ote mais na temps oyo bino bovandi libanda Congo bomona théâtre ya Congo na miti comme na niveau ni pour bolanda ngo botala ba petit ba bimasi oui théâtre ya Congo mati en tout cas to ko santé théâtre ya Congo mati na sepel nango en tout cas théâtre ya Congo est-ce qu'il y en a bato oyo potela musika ba bimi après yo lelo pe ozo ka ba kombo na bango na bana ba samsa bon na bano ba bimi sika en tout cas na ba kombo na bato akala en tout cas na ko mona vie de loin sai la die sobe via Gabriel mama top tenga batlo ude ozala bango tena bato kisasa Gabriel bazala gya bapakalo oui bakalunga donc ko sentite ba meme pera ko sentite ta likamba kotika na ta tobo malabiso ya belo yosi ba ko bomana bana mike wana te abosu mona ba ko bomana ba kolo bosu mona bimi lelo mais asala makamuna ye pourquoi pas ondimai mwana tanga lindenge nini poko kana papa no ya pasi te boko kana te mais quand même kondima ke mwana oyo bena sava po yo dejo kimyango ke aba komba bana lelo na yebi to soza problème na bango to ne bo bana bimi le biso to tala ko komona bango ye ba te yo mu ta métier bazale belé bana bazale belé babimi babimi yosi suko bimi bibo le ngala komi buibui okuma buibui te buibui akotia buibui wana sibo wana ya libanga la molini na bibo bimi no sa idike aida ko sala lwa buibui même te aida azwa buibui te aida bima ndenge ne mais munyo sa idike kasha buibui ya ngwana po yemo a reconnecter ngoke ser na ngala landaka ye wana et puis buibui tanga ye ba sai na APS buibui habité na moni pena mwana azoya basi belé na Congo basi belé belé ba nani babile no DJ mu dosa maram nani DJ malamo nzamba pesa tielo bokwa bima ba mobiki sibaye bondeti mo papa lianza kena ngamla bila bangala kuna abimisi pena ba lianza en tout cas vie de loin ba fleur na bokeli ba fleur sika zali avant tabana en tout cas nzamba pambola en tout cas na bakse ba fleur susu po atombola komona vie de loin ne saka ngesengo ayunani vie de loin vandana pe akaleki mo respect leki mo respect en tout cas nzamba pambola apesi nzoto makasi abunda kaka etumba po biso toka mécanicien te ba soudeur te musala biso nzamba pe biso ka théâtre ya côté akabato mais ça ngana olinga opesa bana wana babimisi opesa mo conseil ba osa théâtre oui pour tom subasa la tant oyo sali na monde a comme na 83 o lobby obimaki tilelo OK na kati yote po na monde théâtre eloko simbaka moto ezana na liboso respect nano répétition na kokimaka répétition te kanga mesika moko
Ce que le Ozalia, le Bozalia, Ozalia, Oza pas modéro, Olongo pas modéro, Okomi Koto, Olongo Koto, comme pas Marie-Hélène, vous voyez Banate, quand même Sika, mon condé, tout le monde a coupé ça, Zalaka. Tout le monde a balé mondial, le pauvre balé mondial, tout le monde a Kimbatseke, Bamasumu de Brende, de Brenda Barona, Goubi Salongo. Baki Sika Moko, les Bassani, Babili. Linga ozale sika moko na pasi na kofinga vendre sika moko en plus il respect oza respect na bakolo pour plus que respect na bakolo mokolo koza na tolo ba lobelo na miso bato vana kaka ni ato yeba no za succès vandanie sina suka ngo kende yaya loko saye maana ko mwena jina miso bato sali le mabe boye saki nga pasi soki ala yamo ndeti ngabo ndako singo pardon faut pas soma kamoto limbi sangale kinanga pour apesi nga respect ayena kitweki ay ko belanga na bato so ko banga miso bato même na ko mona na nga moto na ko na raison mais na moto mota na tort zalo baba ko fana baleki pe baba ko tosa bango toza bo moko toza bana tata moko mama moko toza bolingo toza la teo moninga na succès ne okomi na jaloux na ye yaza nani asali nini leo na koke kisasa na komata camion esobe ya pakalowi ya sai na mati pe boso na tielo bobi a uki angola camion yango nzoka na sengi bolé amemi ngai eza lokumu mais ce qu'on peut si conseil na conseil lobby na mongo ke baluka ba garder ba sika moko oli ba tambola mais ba artiste na to ndé ba peut zolela bino ba leader pour yeno koza boza moko ba leader o représenter bango ba bino ba leader pe bo sa bo mo makampe ba ko mingi bo signer contrat mo betelo au moment leader azimbongo côté a fini na ye ba to balanda ye OK ba to na pe ba souffrir yo tala ga ya ngolo kongo yango oza na raison na moni eloko wana ba ndeko na ngai so bo sa kele kwa ni malamu te yo tiki ndako na yo oye na mosala koluka ye pa tiki ndako aye koluka no yo zimbongo otie na poche ya malamu te linga ta moke pesa balinga nzambe merci pambola lebi na tonza masani akopambola yo linga ka yo moko bakumisa yo David de loin da pakalo ya malamu te nzamba kopambola te kolia ngo pe sili ya malamu te kasi yango na parce que ngala ndaki moko ya bandeko bazoloba babeloko wana a part celo mususu ba leader misusu babinyo sote ba leader mususu omona tom mususu na groupe tom mususu ke artiste no pe ala mo cinéma leader akolinga su mo cinéma wana nyose na pa ibe biloko be wana bazaba to koso ya kwa aya kolinga na retard na ko o mo si aleki na ke wezinga mais na ndoki mali bozo sala sosi ko manke ngai ya bozo bana ngai moko mwasi nyonso ya lolenge moko moto akosote mwasi nyonso ya lolenge moko soko monite ona ina lula lati couper sume mo sino couper ataza bako blanca sombele kaka couper po lula kila makone wana lati saye koza malamu mingi okelinga mwasi aleki ya mabe bosongele ka beto na nzela esili yo mokolo bete mais songele ka beto etikali esili mais badinga no mokolo pa kwa oyo koko beta ba kuna ko beto pamba olembi déjà ya mabe ba imakamona na groupe wa pesoka ezalaka te biso ozali ngai na ngola wana lingaka bana nga groupe te ya malamu te ya sina respect même moral mais ça va conseil bien on a tout yebi tous témoigner et groupe wa pesoka awa bo volande ba jour à répétition na répéta ka lundi na match 7 na tchaka journal lundi po mikolo etikali mwana akele ngoluka vina ye po na engagé moto na salaire te to ko biso surtout to sali CD to tek to sali barbecue to kabone moke ndengwana na ko bloquer bango te na bandaka 10h ti 16h 10h ti 16h na match 7 soki moto ayo wana akomona nga so pe moto ana posa benga nga biso ana ngolea ka plus 244 940
89, 81, 74. Moi, je suis venu Ramboye Moko, Yaka, place que tu écoutes. Maintenant, vrai nom, il n'y a pas besoin de Zarani. Combo Nango, papa, Botinga, la maman, Joseph. Jeff. Jeff Nani. Jeff, tu as dit les têtes. Jeff Kousseya, Koukouki. Ndala Kamongala, Nakamotoba, Doudou 100%. Ok. Ce qui est là, pour Nazaraboye. Nabi misa tonalité oyo eza ya babouze na vanda kana kamana nanga sege parce que patron bala nkoko longo na lisangi ya kisangisa bato ya bambuza donc ça mais église catholique ngana église écoriste ko na église catholique na bakoba on est bumbu na Saint Antoine Nemizo akeke butue yakwe yoka masuwa kokoro Zano ae wanae Elina ae wanae Anjambeto mais papa suko ngalinga aka papa za pro lenga papa suko tanga tele maka monde c'est le robeta oh so salon et hôtel mais ça bien Anjambeto wanze ba buza za kasoka bibi na li 7 soka rato ko papa yo tokenaka tina makemba bon bete on a makemba zoki moto mesani kitinga la bite na zoki si moto bon donc même ngula bangala na bi ko beta ngo mo bimba nango donc mais non même pas wana obeta na nina delta force wana boyaka botumba beta katinalo bato babita comme kolote yemba donc yango elakendaka yango wana okiloke toko bouger donc c'est que papa azali sekite nazali papa azali babe sali bon plaisir hein babi à mon très cher frère ami et confrère hein Christian Tongo babi Christian Tongo le tenant de la presse congolaise hein Christian Tongo babi muto gérer des KM flash na niveau kin hein Christian Tongo les tenants de la presse tu peux se mambo tu vas pas peser au kabayi bosenga ba peser au kamingi donc ba peser au sele le bino ba pa wala bomona ke Angola te Angola na ko tourner ba film na ko sa ba nzonzinga na ko sa ba émission donc ezati bandana na Angola na vanda te ata na teki ketch na teki lamba na teki mapa et la question na encourager na koluka mobali fukuluka na vie boko be so babata mama tolo mais tango yo moni papa zoka koluka félicité nga betenga ko maboko ato kuti na simi mele ya maçon na tie caro c'est que na encourager ne ko ibelo ngona ngola na chia caro na conteneur wana baro wana ngala chia caro ebi mamba lwana neza ngala chia caro na matisa prike totonga banda ko na bakilamba courage ali baninga babiyaka koluka ko boso kana ke poton osana ko fanda na kosa mosala nga na koluka lisusu alors mais est-ce que papa sokoza pe na bato yo benda na monde art quelque soit na Congo to na ngola bato yo kutsa na théâtre baza na Congo ba ebe neti azali bani pe ba ebani dit ka diambo ja ebani yo mutu benda lindara la ebani zulu ebani anifa ebani ladi ebani bazé belé bazé belé bazali belé sobe bona bona ngola ndaka bona théâtre bazali belé tina kotanga kombo zali bazali belé na kasona tali babia nzamba zo lokumu bonde malamo nalingaka moto abato papa so kabeta ka te na beta ka mbatate soko moni papa beti mbata makasi ele be c'est que moto na zane pe mena ko jouer te mais moi comprendre ngo ezalité na bomi bato miso na longola ko wana mbango papa ta ko bimabite o sama moto kende boy ok dernier message pour na papa so que goza yini na mukula lelo eza bongo émission liboso do salon na katsa DKM Flash TV mais ça soukati soukati na sur émission yango to salon malamu partout dans le monde ba otala ngo pe ba osepela boss David Kanyama partir des États-Unis otala ngo osepela na sur boss osenga lisusu to yamba papa ezuka na pesi nan boss David Kanyama mbote aux États-Unis zamba pambola yo conseil na ngezali tozaka bo moko tozali bana tata moko mama moko
ndako nyonso bafinganaka konga toza na haine na motema biso kata théâtre ya bongo motema moko ya bolingo soki omoni moninga ya mabe benga ye yebisa ye ntango okoki kotonga ye moto botongini mpe seka alobaki likambo akoya koloba ya malamu te so omoni moto na likambo benga ye mikolo eleki nga na moyindo tona koloba te ame tosali toloba nini tozali bana tata moko mama moko moyindo wana biro na ngai ye moko bakota te biro na ngai nazalaka na mwanga malamu pa mwanga na ngai malamu donc na vie tozala motema ya bolingo conseil na nga en tout cas ezalaka kaka biso te meme bino bafani botalaka biso bozala mpe na bolingo bolingaka mingi baconseil bobengaka biso conseil ezalaka malamu papa esoka namoni mikolo oyo nakutanaki ya nzela baloko swana osalaki boye me na tete okosala ndenge baloko osalaka te ekosalanga malamu soki yo te moyeba yebanga ezali te a partir ya conseil na yo ekozala malamu namoni yo mokwana bale boye ekozala malamu tolingaka baconseil na bino yako oumeli na ngola tolingi ozonga na kisasa te yaka pembeni na moto yebisa ye namoni oumeli na ngola boya malamu ndeko namoni nakoki te sava nakoki na kozonga kozala malamu mingi papa monga aza kokanga yo oumeli awa mais zwa tike pesaka mpe na koumeli opesi okopeka tike te bandeko na bino. Ok, merci beaucoup, grand plaisir de pour la biso Royamba Bongo papa esuka nde nalobaki artiste munene negara esibino lelo komo na ye ngwana donc Jeff donc Jeff ne yewana papa esuka te mimi na papa esuka en tout cas toi il a un grand plaisir Royamba papa esuka et puis grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très nombreux devant vos télévisions, vos téléphones, vos ordinateurs seulement pour nous suivre na kati ya DKM Flash TV balobi DKM Flash TV mo pasika oui so yana kati Angola et yana kati Luanda kalimite masole ovanda donc si tozongi na papa so kabatour wana masole za bina ovanda déjà ba mbezala bien parce que merci na sima kadano de na Akapa Pro Arnold Kambulu babi Arnold Kambulu technicien morom da sima solo na kati Angola awa donc a filmé a monté à sa maramio sur Arnold Kambulu na parce que mo te bon na merveille miezi grand plaisir na yo merveille miezi motema batu na pesi yo ambote belé place aux ali na bosanité papa David Kanyama à partir des États-Unis ba lui boss tout ça rawana tout hôtel rayo masole zawana Christian Tongo le tenant de la presse à partir de qui na pesi yo ambote belé restez toujours branchés connectés sur votre chaîne DKM Flash TV balobi masola bizoya bye bye.